bongisa to senga na bango ba oboka solo ba maya poussière to bela baril ndenga na yo ki ba biso gira kimi na mbongo ingénieur oya banaye ko sala akimi soit déjà na mbongo tozo en tout cas baza ba venturier po universitaire awa na kati ya avenue Kikwiti toye penza ko beta masolo na bande konyoso bazalaka awa pona nzela onde zo tongama toye bate na sima na biso awa tomoni nzela o esali mikolo ebele penza awa batu mituka po leka ezaki mwa pasi donc mituka po leka pasi batu bazalaki koto en tout cas po bimati rond-point ngaba boyebi bien route universitaire eza banda Victoire bandi penza banda Sendwe ti na université de Kinshasa mais na niveau oyo ezalaki nzela oyo moya olexata moto mutuka ezalaki te tomoni awa baye ko boire terre jaune tolingi pe tozwa vie ya bandeko bazala na coin oyo baomeka koyebisa biso est-ce que terre jaune oyo bazobwaka nzela oyo ekobonga po mbula kala mingi te est-ce que musala ngo ozala bien te nayebi te na kozwa bandeko bazawa bandeko batekaka awa na kozwa bandeko na ngawa ndeko bonjour ovandaka na coin oyo tenga avai na Kimbau limo 5 mais route universitaire oyebi situation nango ndenge ezalaki bon route na biso ezalaki mabe mende bazobongisa to senga na bango ba oboka solo ba maya poussière to bela baril esenga fo boka biso ba maya wa po esala biso bien po ba poussière oti ekota biso ba misu na bazolo e provoquer biso ba malade bele na suki wana. Ok, merci beaucoup. Na ozande konangawa na ebite soto ko baluka penza boye. Meka pe ko ebisanga nzela onde ba osala ngo bo. Ba osala ngo bien to ba osala ngo mabe. osala ngo mabe ndenga na yo ki ba biso gira kimi na mbongo mais nga na ebite nzela o nde komi boye ba chauffeur moto bele ba obela bela fort ba bongisa biso nzela zonga ndenge ezalaka po ba chauffeur moto be bazonga nde a po aboso keti na kanza ba karele kati ezakanga ko la nga na suki wana ndenge bazoboka terre jaune boye na place ya osala nzela ndenge ba place mususu esala makape na situation ya ba période ambula bo na kapela de kuna musielulu so yena moto na obia la carte la pine wana e palo la ka yango mo sur place mpoto ok to pusana wa tozwa bandeko na biso mususu awa na ebite so na kozwa papa na ngai papa bonjour okopesa biso point de vue na par rapport à nzela onde bazobongisa te soko banda na coin bonjour maman toye penza kozwa point de vue na yo par rapport ya nzela oyo ndenge baosala ngo boyo yo koloba nini bon to sepene baosala ya bien pour na biso ba chauffeur mais baumisa nzela po kalate bambula ezokota awa bwaki terre jaune babwaki timule banda totambola ndenge na nzela terre jaune toyebi terre jaune ezalaka nanu yango nde provokaka potopoto makasi toza en quelques jours awa déjà lelo le 31 kala mingi te awa mbula ezobanda mpenza situation bino bato bozala na coin oyo bachauffeur soki mbula ebandi awa na terre jaune obosuka te bon moi totambola ezala te po terre jaune ezala soseda poto na nzela totambola ndenge nini wana nzela po ekangama ekoma transport ekoma ba demi terrain à part l'université, nous sommes au côté de la carte du soleil. Mais il faut savoir que c'est une rapide pour le temps de la maladie. Tout bon. Ça c'est musala oyo. Bato yo ki o bakimi na mbongo ya obongisantela oyo. Yango nzele komina nubo etikali boye jusque là. Pourquoi ebisa bango nini po balanda rappel ba télévision bazolanda bi. Bon wana to éviter so bakina mo wa gouvernement da yima mbongo wa gouvernement da yibe biso to éviter. Hein? Mais tout le monde va travailler musala bango butu. Comment travailler na mo ba comment travailler butu. So à niveau ba komeli place au niveau ba komeli da ba terre jaune. So faut bon ma banque pour so tambola mala. Ça ma banque mo de tambola mala mo ezate. Ok, merci beaucoup. Nazo ndeko nanga wa ndeko meka mpe ko bisa biso. Nzela nini basala babwaki ka mabele et puis batia baka niveau te. Na ebite nzela nini yango basala ka babwaki ka terre jaune et puis batia ka niveau te. Ah maman, tous les minzela o bana babonaki ko bongisa. Ingénieur oya banaye ko sala akimi soit déjà na mbongo tozoyeba te. Tsoki ba otikela biso bo bambula yango tokosuka boni. Vraiment, na kozapende kolanga moto awa papa to moni osala mingi nzela o. Mutu na ngeza koyeba na lingi na yeba plus
bato yo bazo bongisa nzela oyo nde babike bakimi na mbongo soi-disant mais nzela nini yango ezalaka ke baobongisa nzela basali caniveau te directement babwaki baterre jaune bino omona yango déjà ezala nanu te mama en tout cas baza bavantrie mpo nzela oyo nde eza beso babwaki mabanga te na mbula estce toleka siko ndenge nini mpo potopoto ekosalama bakamion yanokanga mituka bamoto yanoleka te omoteke tokokóma na pasi so bamoneke bange basala te bange batika yango biso moko tosalaka nde tobande koleka mpo boye baye koboma biso lisusu pour la deuxième fois mama moko ayebisinga babi nzela oyo ezoreflete image ya province mais awa toza wapi awa toza na kikwiti na veni université mosusu ayebisinga kikwiti oyo ya veni mais ekomi neti kikwiti mpenza ya province oh c'est la vérité mama ekomi nde kikwiti ya nzela mboka lokola nzela bandundu via babande kosala yango ekozaka lokola kikwiti ya Kinshasa mais toza na eloko wana tomoni bango basali biso te mpo tombula ebeti makasi ko biso tosuka wapi tosala nini ata yo moko mama babanda kobwaka baterre jaune awa banda mwani babandi bana mwani mbula bana baboka mabanga babandi dia bana kala bana so 5e mois basa elo te prévu basala yango bacouvrir saison sèche oyo ntina saison de pluie nzela ezala déjà ezala ya osila mpo biso mpe tozala mwa bien toluka nzela ya osala mpo so batiki boye mama ça ne va pas tokoka te vraiment lelo todéclare en tout cas batela so basisa so mosala noki mpo biso mpe tozwa moyen ya osala bino bato ya moto ya bosala bataxi na nzela oyo basouffrance nini bozomona mpenza en tout cas souffrance tomona kakasira bamoto baroulage na komi na ngaba batela so problème ya komi na ngaba tolembi tobaye bango baroulage bati kokanga bakamio bakomi kaka na moto ezali bango nini wana eza deuxième sujet na biso toyozwa bino mpenza tolobelaka likambo ya tracasserie oyo ya bato ya moto toyoki bosala ye mpe grève wana tozwa bino nazwa ndeko na biso apo na nzela mais kana koyebisa ngai ndeko nzela oyo yo mpo na yo ere ozomona ngo boye esala esengo to esala mama nzela ebebi mo nzela bango bazokisa biso ndenge ezalaki mabulo wana mabula bango batika biso kande nzela biso ezalaki na sika mbula to bandoleka biso petit po boye bien mais nzela ekomi na miso mbula elingi ebanda awa so mbula ebeti awa mbula so ebeti banzela biso epanzana eyebi mabelo ndenge ezali ebebisa siko ndenge anga chauffeur moto akoka so obula te mais tozala na saison sèche yo koti kobula nde te mpona nzela nana boyerimi de ebeti ngai na babula nde nini to mpe bapochete ana sali to ekota ntina munoko olongoli bapochete ana ekomi nyonso toka couleur ya mbula ebandi kasi ekomi siko potopoto osala ndeni okotisa moto na so mbula ebandi na osala esumama moto te wana toluki mosala mosusu yango bayaki bato bakobanda obundaka likolo banzela oyo kasi mosala mpe na Congo mpe mosala eza te mosala nini oyo mosala totikali naka mosala moto mwa mokekeli mpe komino chauffeur ya camion bamosala biro ezala lisusu te Ok, merci beaucoup. Merci na papa na biso awa. Papa pour ça la mandambo awa. Bonjour papa. Bonjour. Tozolo bela po na nzela o bandeko boko tika na nzela oyo tomoni ba obongisa ba boaki terre jaune. Po na yo eza malamu ya obongisa nzela na situation de ba osalela ngo boye na ndenge ba osala ngo boye to ba osala ngo bien te. Ba osala na bango bien. To sepeli ba bongisa nzela mais elona ba oni banda ba tchaki jaune to mo lo moroté puis les 2 semaines ngo to mo lo roté quartier mbule ninge banda so so ba otike so mbule ske banda ba tambola ndenge ni ba pousser leki en plus so ki mbule bandi enzana so mabele lingaka maité so ki mbule bandi o monde ko ma poto do nzela ko ma salité ba bo bwaki 2 semaines do to mo lo moko te mbule on quartier linge banda 9 mois ici lobby le premier je crois lobby c'est le premier to ko so ko 9 mois so ko 9 mois les 15 mbule bandi bo ko sala ngo camp Nicolas Okene bo sala ngo camp mais ko sola na bango ebela bato wana pe balandaka biso na ba télévision na biso batala biso penza tala caméra mais quand pe ko ebisa bango façon ba sala nzela o ndenge ba déposer ba terre jaune boye na ba condition oyo tozala ngo na mbule ebandaka la mingi ti awa ba ochabino ba ta population kwa on a situation ni tant pe joso ba péter le TV ba royoka pe ba komane tosolo ba na TV to so ba posa ni bon nzela université ba mbula ka telinge banda
botira so boete po bambula katelinge banda so bambule bandi ekozala mabe ekozala na passe na batala makolo de batamituka au moins un bien surtout sur le embouteillage pour monter les ekozala passe banso mutakozala za pressa kende mais embouteillage ngako meska so kende ezate basa la matu mande bambule bandi tela mikolo etikali bambule banda babonga so nzela minga kolobe ezate no suki ba biso ingénieur wa azo s'occuper na nzela o akimi na mbongo yango nzela etikali bon le courant be musalo bate jeune so to tchaki yango to yoka ki pe bongo mais to yebite biso de butazo bata misala toyona to sali bato bonsa misala yoza moko na bango bon to ça ba travailleur to yebi ba contrat ba signer ki biso ba to sala misala mais contrat signer ki to yebite to mde ba solo la kuna to so ndeni to na to sala ki journalier toyona to sala musala po ka ba futi mais osani ni boke banda kuna bino loli boye bo sala musala futi no mende ba solo la ki ba contrat na bango biso to yebite ndenge bo travailler bo bino moko penza ndenge bo bandi ba ma ko boka jeune na route munene ya université o pene me maraba tuti likolo kuna bo sali ba caniveau te bo s'attendre na nini après ko si ça rotia ba bon biso to na commandement ba konza so libo ko se scanter to kei so lobo to ngateka se bo sali biso to na commandement na ba o ba ko loba to ko sala ya te bo ba lobi bo biso to na to ba bo ete bo tika bo ete to na ko bo ba lobaka ya faute na biso te mama ko be ko apporter idée par rapport ya nzela parce que ndenge ba otongango boy ata yo moko so totalitaire jaune ya mabela zelo mabela mboka mabela potopoto ya musi elulu caniveau ezate nzela ngo eza na durée à combien de temps basali yango ka provisoirement pour 1 mois 2 mois to basali yango pena pour les années bat bavanda ah eza sera ndi baso bongisa mais totalela kaka bango so ba ko bana pe na fin so ba bana pe kaka na 9 mois so pe ndeni to ebite totaka ndeka bazo sala totani bazo kumbira musala na bango ndi bazo sala po makamte sana maboko na bango moi même si to commander bango bo sala bemba mbongo ezali totalela kaka bango ndemba bazo memena musala na bango. Merci beaucoup na bandeko nyonso bazolanda biso bana poto nebi ke bozaka ebele des fois ba situation ya Kinshasa ndenge ezalaka na ndenge koma na ndenge boyebeli yango na ndenge koma des fois bolelaka mais o penza place toza route universitaire en plus encore na avenue Kikwiti no loin ya commune Ngaba nzela oyo ça fait des années ezaki na situation moko ya grave mitukele kakate donc marambo ebele mais bazuli kanisi ya robongisa nzela oyo ni caniveau ni nini bazobwaka kaka ba terre jaune ni même goudron ni balukata terre avec caillou exact donc to ebité bazobongisa ngo pona délai ya 1 mois 2 mois to délai penza ya bane belé to poussa na to so pe avi ya ndeko na biso moraza na ngawa ne tende ko soko poussana bonjour ozala mingi na kwa o to lekaka mingi oui na leka mingi eza circuit na ngai eza circuit na yebisa biso to moni na sima ba terre jaune to moni nzela o eumeli penza ezalaki na situation moko voir même mituke bande ko lekate mais abazwi likanisi ya kobongisa ngo na système o bazo mema yango eza système ya bien to eza mabe. Oui, pour ngai na lobaki eza système ya bien puisque nzela o na ndenge to ebela kango ezalaki na ba embouteillage ebele ezalaki pe na ba frisi ba mambo ebele ya mabe donc c'est à dire que nzela ezalaki penza bien te sur ce ndenge bakonzi batie maboko na bango sur nzela oyo na ndenge makampe ezosalema tosepeli ndenge tomoni nzela ekomi vraiment bien pe na kosenga ke nzela esalema na lombango sino te soki mbule mabulu oyo eza wana misala ndenge esili te kopénaliser makasi. En tout cas merci mingi na bato ya mboka mais nzela ezalaki nango quelque part ezalaki nanu mwa makadam ezalaki o mutuka pe koleka soit babambi kaka ba place etumolaki mais bakundoli nyonso batie terre jaune bakundoli pena nyonso batie terre jaune yo kolobani est-ce que terre jaune o eza na efficacité na capacité ya ko garder nzela o pendant des années soki non batie ata goudron te oui wana travail wana eza bango moko mbayebi ba makambo na bango ya assainissement na bango ya makadam oyo makadam ezalaki bien sûr mais ezalaki vraiment efficace te c'est pour cette raison que biso tomoni ndenge bayena bamisala bazosala totala ndenge bazosala tina suka soki nzamba osunga ekosimba. Voilà, merci beaucoup na bandeko nyonso bolandaka biso mingi na kati ya site na biso www.info16.com info16 na kati ya YouTube bobeta ngo et puis bolanda
information na bino nyonso ya ba masolo nyonso ile kaka na Kinshasa et surtout que awa penza to na route universitaire esika boyebi penza malamu frère Richard Madeka na asi oyebi route universitaire awa bien que to ana mopulu teni na commune Ngaba mais to vandi to za penza na route universitaire na avenue Kikwiti nzela oyo en tout cas biso to ebité peut-être bino so botali yango bo commenter peut-être boko pesa pe maele moko boye par rapport à nzela oyo parce que façon bazo bongisa yango en tout cas to moni yango eza penza efficacité par rapport à route munene oyo zo ta descendre jusqu'à l'université de Kinshasa. En tout cas, Patricia Lelo, Myriana Pukuta, Mami Pukuta, Esther Pukuta, Timothée Pukuta, famille Pukuta Mobimbesika Boza, en tout cas, on a lela bino fort, pena lingara bino mingi. Bandeko nyoso ba message on ta la biso. Tonton Minga on ba la série, le coordonnateur de l'info 16 Epchi Image Aaron Lubamba et pourquoi pas moi-même Rebecca Bilendo Pukuta la Servadi qui était là à la présentation de Masolo Akine d'aujourd'hui. En tout cas, prochainement la Masolo car il y a bien. Bye.